Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Bon, Baraki, tout le monde a internet est comme saturé pour la makamouya. Wera na petit Wera azali musicien munene na kati ya République démocratique du Congo. Wera asala bevenema ya makasi et puis asala bitumba oyo mukili endimate. Mais là na kokamwa comment bureau ya Wera soki bazali sous na mayela kosala pembeni ya Wera te parce que Wera a comme international Wera comme munene mingi na ngai po na ngala moni ke bureau ya Wera est comme incapable pour travailler na Wera parce que comment Yankee Moutayaki fanatique il y a mouvement fanatique il y a fan club Yanjil Akem c'est un journaliste ok journaliste c'est un musicien à ça la journaliste c'était et deux faille à maison mère bozo mona moté faille et bani komonana faille ezalité qui peut hériter à longwa faille et banda kala virus on est bandi banda kala virus et banda kala mais Wera bana ko Wera ko mona ngote Wera zo mona succès azo mona mbongo azo travailler na bato oyo baibi musalate azo vera bato baibi musalate pour ceux qui lelo ngai nasiliki nazumaloba parce que na monike Wera musala ezo kene susu biente parce que kuta na Wera et c'est là le problème. Comment Wera bali na kuta na na boîte bata secrétaire ba yebite bureau ba contrôler te ba bimisi Wera na ndaku pour na kuta na pour na kuta na ba fanatique ya héritier o bazalaki siège na bango et pas basalaka ba milaka basanga na bango Wera milaka masanga te ngai
nayebi le roi de la forêt to abimana ndako une fois à l'assurance bureau fait peu assurance l'autre au temple la boye l'autre au sala boye na poko atoza place boye ndenge nini wera ayebaki ke kuna zilise parce basheke batambolaka partout bakoyebisa ndenge nini wera ndimaki kufanda kuna nga naza kopesa défaillance na bureau. Et puis deux, kofinga ezala mona tina te parce que wana ezala ki stratégie tamo maison mère bandaka. Maison mère comme orchestre monene. Maison mère kofinga te. Maison mère fo musala. Tamo musala za diminuer. Bafanatiki bakoloba. Bureau ya wera tozo comprendre te. Boza na combien de chargés de presse? Parce que tout le monde a un mot sakara ko lekana tave alors il y a mon musala ya wera er moko yemo ka sakara a ko lekana tave a comme chargé de presse er moko papier de presse aleki er moko piroger aleki er moko yanki obozo ko benga ADC soki ADST ya kimpui asala kanini pour banda ye akota la maison mère toyoka somo côté oyo la bête ya kitoko oyo ezola c'était orchestre progresser tala e bandeli ya wera na Chantal Suzerain yaki sasa baye na poto soza sinela Suzerain échanger ki niveau de la matériel à poto toye to bimisi solo la bien toye to bimisi ibusa pipa après ibusa pipa bongo bimisa à la queue le bureau était solide. Banda banda na camp présent tilelo oyo. Il est aucun musicien. Musala ezo salamate. Kopesa kaka ba musicien ba grade. Ba grade yango bazo sala yango te. Bozo sala yango te parce que le beso aleki na TV. A lobby vérité. À la vérité. Donc Yanki a le droit de faire l'émission, a directeur sur le technique. Technique, on peut toujours comprendre. Parce que, comme on a hérité, il y a un côté qui est banque ça, il y a un côté qui est banque ça, maison mère. Voilà, je m'accamle en charge. Voilà, je vois orchestre en charge. Orchestre bana banda lokolo kama tu orchestre tchango na niveau ya région na yo oko perdre ba client musicien il faut afana na ndako musala niko composer banzembo ko pesa ba fanatique sengo bata bureau pe ba sala musala bango e pesa ba fanatique sengo. Mais ce qui est commis, que Yantia comme ça, la Makamuna, hier, nous avons directeur à bureau, boutique hier, afanda, on a poto Simon pour nous la Mukanda, Bafa, ils ont ça, mon orchestre, ils ont bayangote. Mais pour nous, place ligne au Lingi, Yantia Zalato, afin la bureau, on a poto soit les membres, vraiment, membre, il y a solo, asala. Bureau a una poto tout le monde musala donc nazikira makamako bate ngai nazo kopesa ba journaliste internaute bolongo la fiche ya kobanga jibena wera kofi ba musicien nyonso kaka pour musicien asalaka ne journaliste mutasalaka musicien journaliste mutasalaka musicien soki comme bino ba musicien comme bokoma na assurance beaucoup ya kokangisa bato na kini botika parce soki bowera soko continuer na bato interno o continuer ko chat na bato internos bako kitsa orchestre na yo likolo ba membre ba la nuna pembeni na ba flatter ba yebi copte zomon copte la bango comme pas na yo ba liaka na sima na yo mais yo zo comprendre te et puis orchestre na yo
musala eza ya kolala batie honoreur yo moto ozokombattre mwana oyo ya bino aza motu makasi bokoki kobimisela ye single ya banzembo oyo osala succès bazenitaka te mpona nini parce que manque ya organisation et puis bureau eza na ntina te bureau wana il faut boma yango bobimisi single awa na bonne année mpona honore bato balongo epai na yo babiloko bobeta awa yango epesi lisusu fai soki ozali moto koyoka fo yoka parce que déjà ngai naza na poto awa namona déjà fai ya biro na yo esalaka te biro na yo wana esalaka eloko te awa na poto bayaka na bango mabanga obwaki bango basalaka na bango eloko te basalaka eloko te ezali na biro ya kisasa na biro ya poto ezosala eloko te nabanzi na lobi soki okoyoka ngai oyoki ngai soki mpo koyoka ngai te yo moko oyebi na maison mare eza ya kokita jibe mpia naza ya kokita soki bomoni ke koto wana ezosimba te bapapa batikelaka bino nzela bakesere batikelaki bino nzela bamarie paul batikelaki bino nzela soki ntango na bino esekoki nango botika bapeti baprogresse parce que osala orchestre eza pasi oyo osalaki orchestre na pasi lelo oyo bato mosusu bakomi koya kofandela yo pembeni wana me bazosala mosala te donc oyo ya conseil ya suka napesi yo voir nanu biro na yo longola bato bongo soki ezalaki biro na yo oyo ntango bitumba ebanjaki na jibe na banzo olongo kokoka te otie bafanatique otie bafanatique oyo ya yo oyo badora yo bazokomisa yo pamba bazosala mosala te comment bino bamese bokomi na système ya adoration mpo monake oza na succès adoration esalaka eloko te adoration ebomaka mouvement na banzi na suki wana à la prochaine soki bokorige te nakobimisa elongi na ngai omona ngai soigne biro na yo wera soigne biro na yo oza na bomo ozobimisa 7 jours de la semaine soki esimbi te moto akondimela lisusu aza te yebaka yango tiango na motu na yo botie na motambo adempuya tie na motambo moko oyo ke bato soko bakotia yoka 7 jours de la semaine esimba soki esimbi te parce flashing ete esimba te obimisi te album esimba te esimba ta mokolo moko te bosale bapublicité bosale makambo ebele comment wera okokotikela moto oyo ayebi ne ndule te asimba technique ya mouvement baclip asala yango ezalaka mosika soki yo omonaka yango soki omonaka yango te nayebi te clip il faut moto nyonso amonana clip oyo asalelaka yo wera atiaka yo monene bapeti bazalaka na nsima mosika ifo luka mpo oyeba donc du luka moto oyo asala makambo ya presse to cameraman oyo asala makambo ya presse zongisa bango basalelaka yo tika kopesa makambo mpa ya yanki asalaka eza na ntina moko te yanki ayebi mosala te ya Patrick Marois Vengi Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Lion numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Marois Vengi, balobi Global Express, Souka l'agence,
agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka na agence bamama Paris bana bela bafungoli biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa mpo biloko ne ekoma kitoko na bakini mpo nga bama bacarton ekendaka kaka awa babili ya ndambu ntina ndambu vraiment ngo yaliaka ndambu atindaka ndambu so ekendeke na Kinshasa alors po ekende kitoko boya na agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya boumela so boye te fedi boumela te aibebi yo aikufi yo mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo bamelembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela